travers ya kin bopeto na ipeni tem na kobeto mbatani non gifle. Le Congo ne tombera jamais. Entre 2022 pour le président de la République a tiré une année. Alors pour satisfaire mes thèmes en abisso, même na fait un mandat na Elbosso, a soigné Bissot. Le Congo ne tombera jamais. Mbosso, c'est Mbosso. Moi, c'est Mbosso. Président Assemblée. Moi, c'est Mbosso. Nana Mbongo, papa, moi, l'Assemblée nationale. Nil part en Angola, en Brazza, en Kenya, en Ngoté. Nil part en Salaraté. C'est millions. Moi, la président Assemblée, le Congo. Na papa na iné na Mbosso et Salaraté. Le Congo ne tombera jamais. Alléluia. Quand tu es totali, atali wa. Ba anewana, liwa ezalaka boyete. Siko. Le Congo ne tombera jamais. KTG News et Télévision, le Congo ne tombera jamais. Ensemble avec votre émission KTG News TV Baladère. Donc KTG Baladère a Titi Bongo na rempouille IPN pour nous comment est-ce que le jeune babongo ko émerger na ba corps misana bango est-ce que but o bango ba voter là qui na 2018 bongo na Siambula est-ce que ba kondi ba député bazo ko réaliser yango puis en plus le gouvernement des warriors avec on a mboka Samalukonde Kenge projet de société pour les jeunes est-ce que jeunes a trouvé bongo place na yé na kati ya société puis en plus est-ce que ba jeune moi si to mobali ba mona bongo place na bango awa na kati ya société lelo awa ministère ya enseignement primaire secondaire et technique ensemble na mona mboka tomni moi bakazadi baba ki bongo ba résultat ya ba diplômé est-ce que ba diplômé wana ba kozwa bongo misala ba maman bazoluka bongo mbongo na kati ya mboka oyo Congo na ba grand marché na ba marché pirate na ba balabala d'une manière ou d'une autre pour te baler sa famille est-ce que ils ont bongo vraiment concret puis en plus ba parents ba boti na biso matin midi et soir bazo bima na banzela pona koluka mbongo pour te mboka oyo Congo et longola bongo na kati ya chômage est-ce que je simba il y a beaucoup de licenciés beaucoup de gradués, beaucoup de diplômés vont traîner bon la banda parce qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Le maire souffre chaque jour, di bosser à Bawenze, tracasserie à policier, côté Oyombata, il y a un tina, KTG News Baladère, alors bah qui a quitté bon la terrain, pour qu'on y ait bas. Oh, c'est le problème. Topé pas si il y a ba maman, ba papa, bilenge basi, puis en plus bilenge mibali. Le lo ba maman kuma bukotika bongo ba boti, topé mibali na bango, na bambetu, maman ke koluka, pour être aller salibota, aller sabana, aller sabandeko. Il y a beaucoup de jeunes au bataille classe. Nandenge ya bien, kasi musala pepa ya ba jeunes ezalité. Mokonzambo quand tombolo fatu béton to éviter la promesse le peuple d'abord, population quinoise et congolaise tout entière, à la posa à Monengo. Maintenant, to passer une étape na bino ya baladère, to ka réaction, ya mibali, ya basi, bilenge, mikolo, baloba. Qu'est-ce qui ne va pas? Et qu'est-ce que nous devons faire pour bien et bel et bien faire émerger notre cher et beau pays? KTG News Télévision Baladère, ensemble avec votre humble Neville Toko Dimaswangi. Alors, toi, normalement, est-ce que va réagir? Bon, tu reçois en abino justement après. Maison SLM Informatique met à votre disposition toutes sortes d'ordinateurs, en gros et en détail, à un prix abordable. Bonjour messieurs, dames, bienvenue dans la société SLM Informatique. Nous avons plus de 150 PC par jour qui arrivent dans la société. Donc si vous avez besoin d'un ordinateur portable, n'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec nous. Et en termes de rapport qualité-prix, nous détenons les prix les plus attractifs de l'Île-de-France. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Adresse 62 rue Verbois, Paris 3e métro ligne, 4 Arreux, Transbouze, Saint-Denis. Numéro de contact sur plus 33 76 3800 100 Maison SLM Informatique, les paradis des ordinateurs. Maison SLM Informatique, c'est la différence et la qualité. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi ba kombo nonani? Comme la gloire. Kombo no gloire. Ah on a rompo hyper no sala musala nini? Ah chauffeur mais c'est comme la vie tout côté. Pona nini? Ya ma pan ba landela, on mona ailleurs pe ma tu batama dans un garage ceci abimta demi-journée. Bon, le lot KTJ Baladère et Kotuna Binu Mituna biso ba jeune par rapport à Mboka na biso Congo, eux to voté tellement mingi. To éviter changement exact selon yo. Mboka au Congo, ils ont quoi avancer, tout ça quoi avancer. Pour la bino ba jeune. Pour la changement na parti monsieur ezati. Na ba comportement monsieur ezati, na ba comportement ya biso bena ba jeune. Normalement changement ya té. Donc normalement on tozo ka gouvernement kala la série en tant que comboté. Mais tu dis papa na biso Fachi Beto, fallait te évoluer biso ba jeune. Toujours on ga sima no esimbati. Esimbati. Le ce qui Fachi Beto so kaso ko na yo, il y a azali mokonza mboko senga nini pona bino ba jeune. Bon, on va c'est surtout le gouvernement ça malukonde. Même ben ba warrior. Mais effet mo ça ba warrior tout le monde ngopete. Ak ba warrior baza ba fort. Ba guerrier. Par contre ben ba warrior mais réaction pour ya ki warrior tout le monde ngodi. So ba jeune tout quelqu'un tout nga sima ya ki to côté. Vraiment. Forcer la moi geste moi je ba jeune tout se retrouver. Tout ba foyer, tout ba maman, tout ba ndeko. Ni ba magi tongo. Na salle de mutu na pan. So ce qu'on a zongi. Balanga baleni. Ya manque à gagner. Vraiment. Parce qu'on a bimina juste moi 10 000, 5 000 et qui est bande ko na ndako baolia. Parce que tu vends dia. Rien à faire tout ça pays. Est-ce na tango ya président honoraire Joseph Kabila Zaka pe Karaboy. Karaboy. Donc mboko yo changer na ngote. Échanger. Solo. On a na partie dans la part na ngambo échanger le modi. Obota. Évolution ça na bota. Wa bana kombe. Ibali. Ya solo. Siko bana yo ba otanga ndenge nini. Bata na propre fort na ngambo. Ba continue gratuité enseignement té. Té bana gratuité ba tanga ba futa pena mbongo ne mutu ta futa mbongo. Wala bana suki ani par rapport ba congolais ba Holanda. Wala na la caméra. Bon mala ba asugani. To fota ki présent la biso to lingaka. Mais asa la bien pour la biso ba jeune to se retrouve kaka kande. Na gouvernement na hier sama lukonde. Ba wata ba papa na biso. Stop la population congolaise. To lingaka bango, ba ba linga biso ne to lingaka bango. Donc ceux qui biso to ba so ba biso to za pété. Merci Papa Langai. Bon, comprends comment est-ce que chaque Congolais, Congolaise a réagi par rapport à la réalité au Congo démocratique à Osibi. Papa Mbote na yo. Mbote papa. Papa Kombo na onani. Kombo na nga Pavi Jires. Pavi Jires ana ipen ça la cop nini. Avant na bandogumba ma bende pa ba chinois. OK. Chinois tango a voyager na komi na nga siragé. OK. Mais na simba mbongo na simba ga naeba te soki ndenge nini whisky ekomela biso lokola donc mai kutu etikala nsima bon est-ce que lelo yo soki opesi nga entreprise moko ya bien nasalaka mais moi ya whisky ane kozala nga na motu maintenant moi débrouiller oyo nasala boye pour na courage telanga libanga agene ngo pe ya mukete en plus awa na biso okomona mutu akabeli yo mbongo osomba masanga mais soko osengi kaka ta 500 oyo osomba ta lipolia akopesa yo te mais côté akopesa whisky non papa mutu na biso lelo ezali boye c'est le été que moi na Congo mboka etambola ndenge nini mbutu makasi na ndenge nini mbutu na ndenge nini ya liboso napesi nzambe lokumu mpona nini mpona tama bango baye na motema mabe mpona banyokola biso bango banani bon eza politique nga na mwana mboka eza politique yango balingi tozala na vie oyo nani yo balingi bosana vie oyo kasi yango nayobi eza politique na bombi kaka donc tokoma kozwa balamu moko boye okoki kosomba elamba te donc ozwa kaka mbongo olie omeli olali donc c'est tout mpo na biso mpenza gene tomelaka ya kobomba eza te. Alors maintenant mpona bino bajeune mosala eza te se mokonzi ya mboka tozala tosenga na mokonzi ya mboka nakosengaka na mokonzi ya mboka ayokela biso mawa soki ayokeli biso mawa te toyiba toboma mpona nini tomesana te tala neti nga boye sirage
nakana yango te na vie na nga natanga un peu. Même là en français, je vais parler parce que j'ai collaboré avec, il y a les gens qui font mes études. Voilà. Donc, mon cher, donnez-moi 500. Il y a 500 à Goliath. Voire même Maïka Gao Mayagomela. Totika Mboke tambolate. Mboke tambola. Papa nangaya. Papa mbote na yo. Mbote papa. Papa kombo na onani. Kombo na nga Christian mabanga mwana Ipen. Christian mabanga mwana Ipen. Ah on a ipe aussi bambula boni. Bona sali 20 ans na Ipen. 20 ans na Ipen. Toto yebete ke Christian Bombe mwana Ipen na solo. Mboka oyo Congo na. Christian Bombe ndio lobi mabe longola Bombe wa. Christian mwana Ipen. Mboka oyo Congo yetambola ndenge ni selon mukolo. Bon Nzambe asunga biso tokene malamu ngana yo. Tokene malamu. Tazi koblo na olia mai kutezate tala bafa. Ce qui me condamne beaucoup à Félix, c'est que tu as dans la caméra. Bon, Félix, Zamba Sunga, Sonja Tozala bien. Là on a le bagage, Zamba Sunga Tozala. Le Congo ne tombera jamais. Bonjour. Bonjour. Awa Tozala Ipen. Justement à l'Université Pédagogique Nationale en dehors de l'université. Comment on a Platini vilain type faisait patron. Platini vilain type faisait patron. Ah on a plus ça la copine. On a chargé à Bapil. Natanga classe mes boulots à la rati. Oui. Maintenant toto mutuna le KTJ News et que na ba jeune a on a pour Ipen pour la mettre vie sociale. De voter qui bon on a 2018 pour na été vie échanger avec les peuples d'abord. Mais peut-être que yo jeune congolais. Congo mboka na biso actuellement tambola ndenge nini. En tout cas, bakonza mboka balimbisanga. Oza TV, tout le monde a mon anga, muto sa ma ben nzela na weba eti. Apparemment, pour ngai, vie sociale na biso eza ma bé. Un d'abord, jeune congolais te vivre dans informel. Informel c'est-à-dire muto a whisky, a gagné ma 10 000 francs, le sinda 2500 francs, mais le whisky à 1000 francs, a bon me le roti. Todo comme Mikolo avant. Par rapport, il y a un raisonnement. Gouvernement Samalukonde est aussi maté pour Nanga Platini. Et si parce que le gouvernement n'a pas bien bien gouvernement. Mais on travaille bien. Les ministères ne travaillent bien. Bon, ce qui n'a pas le ministère, peut-être le ministre dans le Kanga. Il y a le ministère, il y a l'enseignement primaire et secondaire, c'est ma B. Bon, on est sous bazuité. Est-ce que ça va bourrique? Entre parenthèses. Tous on a liboso la vie sociale. Vie sociale, ce que tu as bien en Mboka, jeune Congolais qui bâti. Jeune Congolais de la Koulouna T. Président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Azongana ciment. Azana idée ya papa na le peuple d'abord. Le peuple d'abord jusqu'à maintenant, ils existent. Ma prometteur qui biso, soso qui était 2000 francs. Est-ce que nga faisait patron avec 100 000 francs dans la poche? Na Rolanda soso 2000 francs. Et Simbate. Biso la jeune Congolais qui a posé un boulot. Tous vivre bien, tous la bien, du frita vous a parlé en général, tous vivre bien. Ça m'a le compte à ça le remaniement. Président Joseph Kabila. Adakane ba benga bon pona nga na mona nga azana mabele ma mona mona na kata université tu vas nous terminer 317 000 francs le comme 490 000 francs congolais aux hommes que rien ne change bon apparemment pona nga rien ne change na manqué mu konda mboka te to dans le pays de démocratie na le baka mingi na télé ya Tshisekedi ba benga nga soki limité 10e riz ngane na le baka fazer patron. Alors, tant que ceux qui ne me faisaient patron, n'a pas été. N'a patron, il y a pas fazer. Alors, nous avons un boka, azala la souci na biso. Tu votera yete que pour nuire biso. Ce qui va nuire biso, et vous allez m'appeler en 2023. Na li odoke na ngote ke mwana mboka li doke na est-ce que 2023 vraiment c'est que bon. Simba 2023 président et koki ko simba to ko simba te mais il est la garant de la nation ayebi muto a été président ya
seni eza bamabilo moyo elekaka wana me nga na kosenga makambo wana totala yango te Sassou Nguesso awumeli trop na pouvoir pa gagnaka vie sociale soki ya tie biso bajeune congolais tolonga na vie ya whisky ya komela banzela tozonga na vie ya bralima bra Congo okomona kuluna ezala te mais président projet de loi na ya prometaka biso jusqu'à maintenant na vie eloko te. Alors maintenant ce qui se passe à occasion hier chef de l'État ngi alanda osiko oloba na nini mokonza mboka soki mokonza mboka alobi kalanda nga na TV soki mokonza mboka abi kalanda nga na TV ata président nalenga ye mingi na mumbala na muluba te sui bandundu sui ba Congo papa na mumbala pa ikongela mama na mandenga luozi alors yaza muluba mais président ataka pa baluba te bato moto nanu bakomi kolekela biso l'esprit oh président ndoko na bango bayaka matanga batikala awa balingi kozonga te biso lelo bajeune congolais tozo kosouffrir tozo koko même pas kofutela parler ayebisi biso mariage ekiti na balaka $500 nga asenga $1 million de francs congolais te mpona bala bato atikali kodoptongo na parlement te ye ndenge aza bongo asungane biso bajeune congolais nga na tanga classe ya solo mais kopi na saka yango bozwa mbesa wana na charge soki babi lelo to se révolter nga ngo ta première personne so de teli betidi na nga tangi na INPP na tangi na seba formation belé mais lelo na su bouloté lelo mwana mboka soki lelo siko ministre premier ministre de Warrior Sama Lukonde Kenge azui occasion kolanda yo jeune pona ba emploi ya Congo na biso okoloba na nini premier ministre Sama Lukonde bon premier ministre Sama Lukonde administre gouvernement mais bato a travailler na bango ba sunga na bango yote président de la république bato a travailler na ba sunga yote bien sûr ayebani na patron na ngai l'ami de Jésus Stéphane Mukumadi mwana poto patron Koreste mwana vie nanga esika bandi Mukumadi asa kimia président azani na susamboka oyebi ba utaki na FCC tokena to changer FCC forme moko boye babenga kango coalition FCC cash coalition FCC cash tokomi na union sacrée tokena consultation bakabolaki ba ministère bakabulaki baza bene ba patron na bango Fachi baza bene ba patron na ye. OK. Alors état que garant de la nation azala sage 2000 bientôt tikali na 1 mois et demi non une année et demie tikali na 1 mois et demi to attendre 2022 pour le président de la République a tikali na une année. Alors pour satisfaire mitema na biso même na faire un mandat na ya liboso a soigner biso jeune congolais comme la whisky boité petit à petit to bon ma jeune odomona ba jeune batanga oyebi ke bon excusez na côté bata whisky te ba mena bombe ba ko nerveux biso neti ngai faisait patron na ko mena bombe ti c'est une meni bombe c'est que na misambusi parce que na zana gérara bana tu veux de plusieurs enfants hommes de plusieurs chéris ce mudame na bombe c'est que moni que vine comme qui est jusqu'à au bout. Et tant que président de la République, ce qui a créé l'emploi, et ça va bien. Tu as vu le gouverneur de ville, Jantini Ngobilambaka, na banana na imana na konanga kidiambito, chicho kidiambito, kokangangate. Na do finga hote na soulever ce qu'on a qu'est-ce qu'on a sujet kini bopeto. OK. Nyoso do aglober na affaire ya vie sociale. Te moni kini bopeto na ipen. E banaka bien. Na ipen nazalaka mutali boso na félicité ki Jantini Ngobila à travers ya kini bopeto. Le Congo ne tombera jamais. Bonjour papa. Bonjour papa. Comment on a dit? Comme on a monsieur José Kalonji Bukasa. Monsieur José Kalonji lelo 4 chefs qui bon na terrain on a ipen
pour la vie à biso ba jeune. De mon qui bongo après coalition FCK Chingue Panzanaki, et puis c'est bon gouvernement des warriors et le monde premier ministre Maluko de Kenya. Pour mettre qui biso les bosser bon vie sociale. Maï courant de la couleur que de la bière. Yo étant que jeune, ni automoni de tambour pour la vie sociale ba jeune congolais. Ok, merci pour la question posée par le journaliste. En tant que jeune congolais, on a un rôle bizarre qui d'abord on a souvent il m'a pas ça fait un peu mal jeune congolais vraiment tout ça faillite. Nous aura souvent témoignage na ngamoko. Place na uta personne na comment conscience na ngamoko et ko ça la place on a allé. Deuxième chose, pour la souvent souvent gouvernement en particulier. Pendant la sommeil moko numéro 1 mboka, tinasi baza mal organisé. Pour la parce que bah on gérer mbokati. Tu vois? Tout ça qui n'a présent Kabila awa, to finga qui est Kabila étranger, Kabila boyé, Kabila rwandais, Kabila ougandais, Kabila tanzanien. IDP c'est qui première opposition et télémé Kabila ba atabane ko sala mabe. Les mêmes IDP c'est bengani le Kabila bangote démocratie ba vandi mais bango c'est plus mabe que Kabila. Ngamoko personne je suis combattant de IDPS à 100%. Je fais 12 ans à IDPS. Maintenant c'est retiré, ça fait 2 ans à c'est retiré. Pourquoi? Papa, la Bundi na IDPS pendant les pères, Bakanganga na ba Aner, le président Kalev, patron Aner à l'époque il régit passé à Ebinga. Le général je crois comment Kanyama à Ebinga. Manche à Souka na Salina papa na ngai Tshisekedi wa Mulumba. Hein? Beto Fachi, un triomphal. Oh, je présente pour les autres gaz à Mouta, Bimara Moutou. Moi, je suis que le Sénat est triomphal. Oh, Colonel, c'est que la Yaka, Moura Bayaka, Jama Kabundu, Ogise Kabouya, nga sur place. Souka dans notre cause, Biso Kalufungula, leader Baké, n'a pas raison ça bon. J'ai compris que non, ok, ma bébé jeune, va utiliser la jeunesse congolaise. Papa n'a pas dit Awa à la Kiba jeune à IDPS, je suis secrétaire permanent, adjoint à Founa IDPS. Chargé opération, collègue n'a reçu mon Kenda Koufi pour mon IDPS. C'est mon collègue à moi. Oui, Rossi a Koufi na manche à Lemba, n'a jour en haut, n'a l'engesa, n'a Sebenois. Donc, j'ai compris que les politiciens vont travailler sur la jeunesse. Je n'ai pas laissé ma politique. Je n'ai pas perçu parce que je suis père de famille. Je suis pendant 12 ans. Il y a une dictature qui est en place. Mais pourquoi pas au niveau qui m'a appelé au niveau des fonds de la jeune non, j'ai compris que les politiciens, excusez-moi, sont des marionnettes. Les politiciens ont ça l'intérêt de la famille biologique. Pas dire que le peuple. Je pense que là, aux journalistes, mais ceux qui mangent dans ce là, ceux qui ont dit gaz et bani ko bête, ma sisi bani ko bête, basala ranine, ma protéger ka leader. Ba innocent ne biso to avertira biso. Souka nango kalufungula, souka nango inspection générale la police 24 heures, souka nango na ba échanger. Hein? Ba leader ba okanga bango te ba protéger bango ba kufa te, mais biso ba innocent ne zoka ba victime. D'abord okanga ngai na benga mwasi na ngai. Bana na ngai papa na ngai, famille na ngai. Donc j'ai compris que notre travail na perte. Tous les politiciens congolais baza ba ingrat. Maintenant, ce que le gouvernement des Warriors, alors ensemble avec le premier ministre Maluko de Kenge, a eu l'occasion pour les jeunes, pour combattre pour les littératures de personnes. Ah, ça n'est le côté. Ah, c'est le côté. Un seul montant de perte dans le Congo. Et c'est nous Mulumba. Les gardiens. C'est le côté. C'est le côté. Je vous dis. Même si Félix s'appelle c'est le côté. Hein, il y a beaucoup de temps regretté. Si on a à l'époque, tant papa n'a pas FCC nani Tibala, mais le lula saboté. Si on a à Benga biso ma samsu ba kenda kenda. Le bazana ba chipi, le bazana ba bien. Vous aurez raté. Oui, non, fidèle à partie. Parti trahir bien. Oui. Si on a à l'époque, on a Tibala Benga biso ba jeune IDPS. Allez, limité. Tibala.
abenga biso boya boya. C'est le besoin de regretter pourquoi bon dimanche. Oui. C'est même tout à fait perdre. Kabila alaki ma bena ye, alaki na na ye. Autrement le public Kabila. Oui. Alors maintenant ceux qui me connaissent moi Félix c'est occasion on senga nini. Félix c'est occasion on landa. Et là maintenant senga selanga. Asenga l'autre, je vous dis franchement la fingité. Na se kota na Nzambe. Hein? Nazaki na IDPS, nazaki Chomber. Hein? La sigas na IPN A étudiant. Na buna IDPS étudiant. Na longwe. Ça fait une année à la Zoom, ça m'a fait un moussala un inconnu. En dehors de pèse. En dehors de pèse. En dehors de lutte. Donc, papa n'a pas de char au sar langa et loko moko. Té. Sur le tanga magana bonga IDPS. Nana bonga IDPS. Nous sommes tout au bout na yé. Tout ça bagage na yé. Hein? Parce qu'on a besoin na yé longo. Mais à Zoom, quand on a ba diaspora poto, ba sarani na IDPS. Les gars. Donc, pour vous dire que non, il est ingrat. Asa ingrat. Par le bassou que Danine. Non. Par le bassou que ça que souvent na bagada jimoko, muto asala ka bolama suka na bolama. OK. Muto asala ka mabe suka mabe. Bozonga na image papa Mobutu. Abenga maranga seko, babinde na ye, bayembe na ye, banora ye, luwa na ye. Et suka na 4 personnes à l'élita, 4 personnes. Papa na koko na chilombo, chimombo. Koko na conseil Mobutu. Papa de Sekedi Chilombo, papa na biso Sekedi béton. Conseil na copé, c'est que combattant na yo IDP na longa na déjà. Qu'est-ce qu'il conseil? En prendre conscience. Je vous dis c'est sûrement à prendre conscience. Image et la télévision comme type non na mongalima. Et comment parler na mongalima? Conseil na copé ça yo tozaba congolais. Papa on a pas que le peuple d'abord. Partout au Kende. Papa de Sekedi, je me rappelle en 2011, bisous le rapport en Gili. Papa qui se lève de l'eau. Babombi bisous le rapport en Gili habité. La rotique à Banga Nangaïté. Azong tire rapport en Gili. Papa, au trahi. L'idée. Au trahi l'idée. Trahi vision. Trahi l'idée. Mais, ma kire un jour. Merci papa. Un simple perdre le Congo, tu sais que du Wamulumba. Partout au Kenya des peuples d'abord. Soit un petit mot d'ordre, ou qui me n'ingani. Ton oreille, mais yo, est-ce à la faïlu? Au Caméré, bon, on a mis Ibi. Bon, on a mis Ibi. Faïlu, aller à mon en coulisses. Oh, le peuple d'abord. À coup de sali. Donc, on travaille bien. Songa là-bas, jeune Congolais. Songa là-bas, jeune IDPS. Songa là-bas, commentaire à Koufa. Les Rossi, camarades, n'a pas Rossi, moi, c'est leur souffrir. Rossi à Koufi. Papa est Rossi à Koufi. Mais aucun jamais pour récompenser Rossi Moukenzi. C'est mon ami. Combattant de lutte. Mais non. Rossi, c'est combattant. Pour être parti reconnaître traité. Rossi, mon Ningalanga. Koutou Kabouya, on a bandémo. Kenya na mo ala kingabwa ndaku jamba kazola ndaku jamba kazola mon cher jamba kabunda kabunda Kenya na kingabwa ndaku jamba kazola la 2 ans après parler moins $2 millions là pour vous dire que mutane ka mutu jamba kabunda babi soto bunina yo vie to bunina yo mais l'autre il va Kinois va Congolais va commander IDPS ngaya bien ngaya peut se tester na fana a IPN. La fin de l'avenue Bikel numéro 53. Ce qui me dit comment la mongo kanga, je m'en fous. Et si la bunda la kangama 3 IDPS. Comment casser? La comment la casse, je vous dis. Merci mon avocat. Ok, merci. Merci mon avocat. Merci de passer là. Merci de comprendre que chaque Congolais, Congolaise qui noir a fait ça désagrément naïe. On a profité moi ça merci mingi pas il y a les patrons Bogozo et dit qui pone Moutaba jeune. Vraiment papa ça qui tourne. Papa Malobassou que ni chité mamuki de tout le monde. Malobassou que ça boyi. Na tuko la ndeko alobi bien. Na moni ma bête na malobana ye. Mais ngana nya contredire Mukebu. Via coronavirus. Oh le couté à Congo. Pourquoi la melera denga zo coronati. Coronavirus et nyokoli biso pendant 2 ans. Alors président Fachi le coronavirus
Ce qui a poussé ma raison pour être solide, on a retrouvé un normal. On a passé chance il y a 2023. Ceux qui ont gagné l'élection, en tout cas, a valorisé Bissot. Atika Bissot Boyete. Premier ministre Ameka Kosala, Premier ministre Samalukonde, Ameka Kosala remaniement. A changé le Bissot le ministre. Le Congo ne tombera jamais. Toi, toujours on a baladère, quand on a remporté peine, maintenant, jeune, le baraka. Donc, encore, je me suis réagir par rapport à la vie sociale à Peuple Congolais. Papa, la remboté. Mbote, papa journaliste. Comment on a? Comment on a eu Igo Tanzambe, Florentin, Matungulu, Mutambu. Igo Tanzambe, Florentin, Matungulu, Mutambu. Moi, la bandundu. Le Lomboka au Congo, depuis au bout monde va préserver les qui va circuler. Le Lobon, toi, sur la tango, il y a Mukonzabiso, Mukonamboka Fati Béton. Nini au Colba par rapport à l'évolution de Mboka Néota, mais pour la vie de Bajen. Bon, merci, monsieur le journaliste. Moi, il y a des jeunes comme Bajen et Nosso. Les appels Yaya comme Baya Nosso. Les appels Leki comme Baleki Nosso. Mais au moins, les appels Lobela, na Moka na Bisso, tu as dit que Tamola na Botaou. Par rapport à Nia Botaou, donc, Tokoki Kolobela, Bangopo, Bayo Karangopo, Basela Yango. Tout à l'heure, il y a une série. Ya Kabila o nyoso ezalaki te tozalaki na baconsomme surtout banda ko vivre nango mais ya makasi o te tozalaki bien ba gouverneur bazalaki bien mais bazalaki na mabe na bango pour mtoto azalaka na mabe na ye mais bien elegaka mais oyo toye kokota tobaye na mboka tobaye na mboka na ndenge nini toza batekinicien ndesi ngai papa na ngai atia nyonso anje mpona okola mosala na série ya Kabila na tekinicien bachantier ezalaka owumela te na chantier soki tongami esili bosusu jete mosusu bapere bazosala misala provision ezokota na bandako mais lelo oyo ekoma te tobanda kotika mbongo wenze te na ndako tokoma kotika mpona konse ya mboka ekomi na pasi ya pasi donc na momba ya Félix bayende kosala mosala te bayende koyiba bayende kodétruire mboka donc Félix lokola aza président république ya mboka oyo abongosela biso na social atala na nsima na ye nani azosala mabe nani azosala malamu bato mosusu baotonda na baboloko bato mosusu bazokangama ebele baza bainosan me baoyo bazosala makambo nde bazomelama yango moye naosenga na papa Faci beton azwela biso solution nzela ya verkisi wana ezalaka mutanga abongisa yango Joseph Kabila Kabange atikaka plan na ye projet na ye nyonso nzela wana ezwa ti sangamamba malweka ebima pompage nzela wana bayaka kobokaka mabanga babebisa lisusu nzela bakari soki eleki wana fo bapine toboka fo bakari ekangama nzela ezalaka bandi moko toye kozwa nzela ya Selembao bakari ezowuta Congo Central ezoya na marchandise biloko ezolesa population mais nzela malonga eza te bayaya bakomi komela babiloko wana mpo na kozanga azalaki na posa komela eloko wana te mais ameli biso lelo bapapa bakenda tosikala nde bapapa misala eza te Félix azwa bato na ye atya bakomane koyiba mbongo yango tosenga na papa Félix Tshisekedi wa Molonga bongisela biso social bongisela biso avenir à lobby tozana bana tozobota tozolinga bote ko maloka papa na biso ne batikela so ba charge mais social ya bien ezate donc comment komi sacrifier olukata moi 5000 oyo opesa dans ndako baso mata matembele mais bango bazoyibaka mbongo tofuta futa bango destination ekoni tosenga na papa Faci soko moni ezosimba te pona sala choix Congo eza ya biso nyonso papa na ye alobaka te le peuple d'abord tofuta Félix Tshisekedi wa Mulumba ya Tienne akita na aéroport mbule banda 10h esila 11h11 atombola de maboko oyo tozomona
soki basali bafanti tokosongisa image ya Zakari ayela soki afimbu oyo amemami azwaka chikote yango wana. Merci papa na ngai. Le Congo ne tombera jamais. Weto papa wa. Biche. Ah, tudi bietu biakana. Biche kumbelu. To kumbelu kujikwimi. OK, tozangi sikoyo. Maman, lelo to kotala bino awa na rond-point IPN par rapport ya mboka na biso Congo. Mboka oyo to bundeli bambula ebele poto benga na bongo ba étranger. Le ba étranger ba kei. Bino mama bakoma ko kata pongi na bino 4h du matin. Kono ko lika mbongo, ole sa bongo mabota. Mama yebisa biso mboka oyo selo mama etambula ndenge nini. Papa na biso pona ngai biso ba mama tozo nyonga tozo koka na biso te. Biso tozo nyonga biso ba mama tokomi ko lamuka net ngai moko na lamuka kana mbeto 3h pona bima na ya koteka. Soki na komi na wenze koteka ezate papa. Koteka ezate mbongo ezomona na te papa na biso. Bileko pezo matamakasi, bileko matamakasi papa. Papa lobera biso kitisa biloko mboke bonga tozo kokate. Tozo kokate papa. Oh, kaba na yo tozo kokate papa na biso bolo bela biso bongisa mboka biso mama tozo nyonga tolala lisusu tozo kipenda kute tozo kipeba na te bana bakomi kotika na divakation mutu ba ko batela bango ya ndako azate papa misala ezate yango biso tokosuka wapi papa tala banda na yaki awa koteka ezate papa bolo bela biso koteka ezonga mboka mbongo ekota na mboka ba mama bazwa pe kimia na ndaku ba mama batala bana na ndaku bazivaye bana na ndaku biso tozokoka lisusu te. Soki ndeko na yo Fachi Beton Tshisekedi wa Mulumba kwa Ntombolo azu occasion ya koanda yo lobe na chulu ko lobana nini papa na ngai ye tala ye lobe na chulu ba yo mokonzi na biso na kokate papa meka na meka Tshisekedi wa Mulumba Fachi Beton papa enza bwanu kumba je musoku twetu tujibalu betu benyi tufati betu jikisha tujitulala mu bitanda bya nzambi katwena ni mwaba wa kulala to Tshisekedi ela kumeji Tshisekedi wetu tujitukenga bikole ndi mumanye mbi yangu president wetu ela biebe meji bwani tufati betu mushinda tatu kusimbe betu nashe tufasi tu alufangu tutulala mu bitanda bya nzambi ni bana. Merci papa. Le Congo ne tombera jamais. Mote mama. Mote papa. Le loto otala ba mama na biso awa na wenze bino de boteka boso boko la bongo famille bana na bandeko. Toto ba bino ba mama. Vi na bino na wenze koteka na bino pe mbongo na bino pe mboka. Il tambola comment? Merci papa. Vi penza en tout cas eza mabe. Pote atako tozalaka na vi ya mabe. Série ya Mobutu vi ezalaka boyete. Ata passe ezalaka Mobutu soki azalaka na mabe koleka alingaka sala 32 ans te. Mais soki asalaka 32 ans azalaka na mbolamu na ye azalaka pa na mabe na ye. Mais banda Mobutu alongwa ti lelo en tout cas pasi eyako ya penza koleka na bawenze koteka malonge zate liboso nani ba police tratisserie biso pa na biso ba mama tango nyuso pesa soki totali pe ba soda soki tratisserie ezali pona nini salaire bien ezate siko salaire na bango bakomaka ba 200 300 na maboka ba mama bango pe bazo vivre na bango ya mibale bana soki totali batangi malamu ba diplôme d'état ezozwama ebele mais ba diplôme oyo ezokufela kaka na mandako po misala ezate bana presque bakomi bakuluna bana presque bakomi bajambere bazomela bagene babombe likambo nanu ezopesa biso bamboti pasi papatalele biso likambo ya bombe na bagene na bawhiski ebebisi bilenge oyo ebebisi jeunesse ya lelo mpenza soki totali mpenza ebebi mpenza na jeunesse ya na agene na whisky
na bombe. Alors pour la misala ya bana pe ba parents. Pour ce qui totali bana oyo batangi. Presque bango nyonso bizokende kaka na ba bombe na ba whisky na banini. Sikoyo intérêt na biso ba mama ezani. Ce qui totali avenir lelo e baby kobeba. En tout cas tinenge za bongo to sala papa asala tout abongisa avenir ya lelo. Pour ce qui totali atali wa ba anewana liwa ezalaka boyete siko penza ne liwa ekomi penza ce totali la plupart on va se kufa ba jeune parce que perte ba maman ou bien perte ya l'état continue to zaboye l'état azozwa perte biso pe ba maman tozo bota ba tozo zwa perte po mutu abotaka ba mwana na po lobi a bénéficier mais siko tozo bénéficier te ma maman te comment on a 3 heures 2 heures on a les 0 heures on a 3 heures 2 heures pour nani makanis ezo le kabiso mingi na mutu makanis mboka ezabie bobo msamboka soki totali banzela oyo bongi koyela biloko banzela nyonso presque eza mabe awa ipenge eza ville ipenge eza ville boya kotala libulu oyo esalami katikati na institut est-ce que libulu ndenge wana kokozala tokoya pona émission mama maloba soki ani soki mokonzi ya mboka faci azwi occasion koanda koloba na ye nini en tout cas abongisa mpenza po te papa alobaka le peuple d'abord mais sikoyo le peuple d'abord bango ezomonana te po soki totali ba oyo nyonso ate na liboso bamiyibi na bamiyibi soki bazwi mbongo na bango na bapoche bazobongisa mboka te ok tovotaka badepute pourvi mboka eboka mais sikoyo badepute oyo biso tovote soki azwi mbongo na ye azobongisa famille na ye na ebandeli tosepelaka na papa po totalaka mpenza tomonaka baluba balingaki batombola mapeka mais papa alobaka ke naza mokonzi ya mutu nyonso naza kaka mokonzi ya baluba te esika le Congo ne tombera jamais. Lundi bongo réaction, il y a chaque maman, chaque jeune, chaque papa à réagir par rapport, il y a évolution, il y a notre cher et beau pays, il y a la République démocratique du Congo, Mboka Oyo, Fumu Kimbangu wa Bundeli, Bamvula Ebele, Mboka Oyo, Mama Kimpavita Bundeli, Mboka Oyo, Anuarite Nengampete à Bundeli, Mboka Oyo, Mobutu, CCC Kukumbengu Wazabanga Bundeli, Mboka Oyo, Joseph Kasafu Bundeli, Mboka Oyo, Musée Laurent Désiré Kabila Bundeli, Mboka Oyo, Raïs Kabange, Joseph Kabila Kabange à Bundeli, Mboka Oyo, Mboka Félix Antoine Chilombo, Sredi Azo Bundela, Mboka Oyo Poza Bazo Bundela, Mboka Ngoyo, ba jeune balobi, ba réagir par rapport, il y a Oyo Bango Balingi de la Posa, et que c'est bon en Mboka Oyo. C'est là qui est bon gouvernement de Warrior. Ebima, le gouvernement Ebima qui est là, on a pas mis ça pour le connaître. C'est là qui est bon que Baramou échanger. Il y a bien et Salama. Pour l'intérêt de la jeune, car c'est il est là où on est en côté. Mboka Oyo, quels que soient les problèmes, ensemble avec KTJ News Baladère, pour découvrir le compromis belé. Bakonza Mboka, le temps a sonné. C'est l'heure aux jeunes tout à comprendre bongo place naye, pe à bénéficier bongo nabiloko naye. Na pesi merci mingi na balandi monene ya KTJ News Baladère. O balinga bongo ne vu le toko dimension Guyane Mbappé. Na pesi merci mingi et pas John Maké c'est Israël. Jean-Baptiste 3e millionnaire. Oh la bien bongo papa social de Sénat Fumutimbango. Merci encore à mon père, papa moko bien. Oh la bien bongo. Le président, le coach, 6600 volts, haute tension, 6 écouteurs capiné à train, et dit recrutement, consulte Congo, papa Nangai, vraiment Zamba Pambolayo. Merci encore à ingénieur David, ingénieur Eric, immeuble Makas na Congo démocratique, na commune Monga Fula Ezadega. Merci encore à Palangai, Guy, Ezadega et le monde Zaza.
napesi bino tumbote pourquoi pas kina napesi bino tumbote napesi merci milo tobalaka biso de part et d'autre. Merci na la fine dans la patronat de Paris, merci na Roger Toko dimension AVC, merci na Didier Boudimbu Tubwanga, merci na bino nyonso, merci na Olabera Bongo Maxime et Maximum elongo na Kabongo Logiscar Amiel Dakar Ngoma. Bon partager, bon aimer, bon liker, bon commenter parce que la seule chaîne qui informe en temps réel, KTG News Baladère, Torokene Bongo Tine ma province avant était Mvula Oyo ici la 2021. Donc on a vu ce bongo dans ma province CBD. Donc c'est la Baladère dans ma province pour la connaître qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui avance dans le Congo démocratique. Bon s'abonner, bon aimer, bon liker. Et puis, bon partager tout le bongo dans ma émission Ozoya Bayo et à la prochaine. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, Sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya nzoto te, Ezaya moni.